Alpha W Congo Sika. C'est vraiment dans la famille. Aujourd'hui, je ne suis pas Diego Kao, je suis Maurice pour nous. Vraiment, on a fêté ensemble avec toute la grande famille. Nous sommes réunis à 3 familles avec respect. La famille de papa Salomon et maman Mary. Et la famille de papa Bosongo, Emmanuel et maman Jeanne. Et la famille de papa Maurice et maman Anna Kibaba. Et tous les enfants, nous sommes réunis. Dieu nous a vraiment protégés durant toute l'année 2016 et nous sommes au commencement de l'année 2017. Nous avons voulu partager cette joie en famille, au commencement dans la prière et partager la famille. Vraiment merci. Comme vous allez voir ces vidéos, c'est une façon de s'exprimer. Créer la joie là où tu es. Chasser la tristesse, l'année 2017 nous apporte la paix et la joie dans nos familles et au Congo et partout où nous allons habiter. Que Dieu soit avec nous. Merci. Jeanne Bosongo, la famille Nangai, de Sepeli Elongo, famille à papa Solomon, Kakandenge, papa Maurice Aouti Kolobantuka, Tobandaki Bosono Mabondeli, Tolali veillé de prière, Nangolo Nzambe, Nzambe a battu Libiso 2016, Nangay de l'équipe en côte en 2017. Donc, nous avons des sengo mingi, donc des sengo tondi na motema. Moi, je suis loba ya mingi ezate. Na pesika kambote na ba famille mususu, famille Ngongo, Matilda, batu nyonso oyo tozala bango na groupe na biso. En tout cas, nous avons battu la bino. Naza na elika ete ndenge biso to fete elongo na ba famille bino pe bosangana kina ba famille mususu. En tout cas, naza na mingi ya koloba te. Na senga ka Nzambe merci pote mingi ba comité na mokolo lelo. Mais biso to leki na kokoma. Yango ndi zo kumisa Nzambe makasi. Ngana libota na ngai, libota papa Solomon, libota papa Mukulu. Donc na bana na biso to vandi elongo. Donc ambiance moko ya kosakana te. Buke na zabisa be, ambiance bosi awa. Ah, moi mutu ba ya kele ve. Bye bye, ciao. Maman. Mbote mingi na Emmanuel Bosongo. En tout cas, maman. Nazana esengo ya ko partager na bino ndenge Nzambe a commencé en 2017 parce que bato mingi basé na programme ba en 2017 ba comité. Mais la série de l'équipe bango mais ngolo Nzambe salike biso to ko 2017. Vraiment mbote na ba vraiment na ba nyonso oyo o bazana bon moyo puisque o bazana bon moyo était vraiment en tout cas na vous remercier pour son Maurice de Diego Kao na famille na Mobimba na famille ya papa Salomon o de ko sangana awa na ko zo na awa ana Kibamba première dame ya Maurice Premier a bozo mona Jeanne Lusilavana ya Lucy première dame ya Emmanuel Bosongo. Oh, vraiment, la chair de ma chère Rose de Bezos. Ah, vous avez Marie Mwamba, Mikou et papa Salomon. Vraiment, moi, je suis tout droit dans Kinshasa, vraiment. Pour lui, ça va passer pour l'année. Et si je suis mes amis, je suis la porte, mais je suis là pour l'année. Moi, je ne sais pas, il y a non, je ne sais pas, il y a Youssoufou, je ne sais pas, il y a Charlotte, je ne sais pas, maman Nangaï, Yo Wawina, papa Bosongo. Vraiment, na batno so ba ebinga na ba ebinga te mwana tanga ba komonye sozalité parce que vous avez belé mais na motema bozali bonne année pour 2017 de bonnes choses à toute la famille du monde moi ciao check miye ntinge to sanga jina kwa chitu jalelu chitu kujijija jikangu kya cha chitu chikangu kya kimba buli bafetika uchitu jalelu katika tuzambe mtuchunga kisha kwa chitu jalelu ninga to sanga jila bwanzu kweu wa papa Emmanuel mama Jeanne baiba tusanga shamwa ba umwa kuja cha fete wa chitu chikangu kya ninga to sanga jila ni mama na papa Maurice
Bautu wana mukumbelo. Malamba mumasambila mutukuponso ti mutu wabo mchichungu chipya. Jingi atosanga tosa kujinzambi walu kimba munyi bali mwapeta jiba na shi. Wapete kama kukachi mwetu jibeje. Yeye nzambi kale kumwenza njile wapete kama hakachi wetu gala mwaba umwani balunda Zambi ubenesha famille wa papa Maurice, ubenesha famille wa papa Emmanuel, ubenesha ma famille wonso. Akufitana nao ku groupe wetu. Groupe wa ba Congolais. Ni kwa tosa kijila, ngata kabidi famille wa papa Alexis, famille wa mama Matilda, wa famille wonso mashirana mwa mshirana kuteka wa ba umwa wa benesha kupitisha. Kana bya kwa beju mwa kwa mbalinga tosa kijila ikahadi bana betu wonso tunabo ni bana balela Bachimonzo basoma mwapeo tuja sanga tuete muchi muchikanja twasakije aboko Makasi bona mama mwamba mama la biswa merci Kapisa be merci vraiment la journée lelo vraiment ezala journée moko kitoko journée moko malamu Yobaito kumisandambe na biso Alexis na 2017 sikoto koti na 2017 yango tobaito kumisandambe tobandaki lobi tokutaki na prière na libota papa Salomon libota mama Jeanne na bana na biso nyonso prière eleki bien lelo tosalaki ya kolia tolia ensemble tolekisi journée moko kitoko mais kati na Yesu Masia amen napesi mandambe merci eleki bien tosepeli tobini na kotinda ba mère ve na ngai na libota maman Mathilde sans oublier ma copine maman Ariette to savne yo awa vraiment ba mère ve maman Martine maman Vovo maman Régine Olesund ma passa maman Godet Rebecca, Badorcas, bino nyoso vraiment Beveline, bino nyoso vraiment ba meilleur ve na bino ba salam na bino vraiment yango yo. Nzambe apambola bino tokomona na lisusu o ezalai kaka to bandi kaka entraînement to kokuta na male 7 vraiment samedi o ezoya vraiment ekoleka esu mingi koleka. Na tindi su ba meilleur ve na ngana bosanité na ma belle-mère na ngai mama Kombati Baswa. Mama nangai mama Kombati Baswa ba mère ve na yango yo na bosanité libota mobimba ya famille mukulu nzamba pambola bino vraiment nzamba bomba bino ndera bomba bino na 2016 na 2017 occupé abomba bino na bosanité libota nangai famille Kibamba mobimba papa nangai alume Kibamba mama nangai Musi Valentine libota nangai nyoso ba grand frère ba petit frère bango nyoso ba sœur nangai nzambe vraiment batela bino ba papa dianga na Chine ba Valère ba bienvenue kuna na France na bana nyoso nzambe apambola bino 2017 ezala 2017 accomplissement ba promesse vraiment nzambe azwa contrôle na nyoso merci mana bino ba meilleur v maboko mambo sasa chakula sasa kulala kwa sasa misuni ya sasa bonane
Oui, André,